Basiko to banana na Kovo, bango baloba ki note Akimbe abali Kovo pona mukanda, Akimbe abali Kovo pona poto. Et l'autre 3 ans pona mukanda pona poto. So ngapi na la saba, il y a des apona mukanda te, des apona poto. Non, vous pouvez bango le contraire. Si les loda ba ba souté. Akimbe bango bazala kaka to bazala raté. Et ça peut être. Il faut dire na lobby c'est que nana matika son doit à danger. Tu dois danger pour tu créer une mission à vérité des îles. Bino tout beaucoup mais à vérité des îles. Il fait calme le bibo, vérité des îles. J'ai mis mal le bibo. Vous savez pour moi. C'est qu'on Lelo Frank et nani olobina Mike Lokamana Julien Botata. Julien Botata ba on peut sali bongo. Ba mi gloire. Sco gloire. Ah. Mais bah ça là on est bien. Il faut normalement ya mané musicien. Il faut dire na lobby c'est que nana matika son doit à danger. Tu dois danger pour tu créer une mission à vérité des îles. Bino tout beaucoup mais à vérité des îles. Il fait calme le bibo, vérité des îles. J'ai mis mal le bibo. Vous avez bon c'est qu'on Lelo Frank et nani olobina Mike Lokamana Julien Botata. Julien Botata ba on peut sali bongo. Ba mi gloire. Sco gloire. Ah. Mais bah ça là on est bien. Il faut normalement ya mané musicien. Mike Lukama to bebani. Mike Lukama. D'abord to beba non de ngala Mike Lukama. Ngala mulai Mike Lukama mukuse. Donc si go le kana on ngala ganga boy. Ils ont été. Ye la luka atali longi nanga et ko ça de moi qui ngo passe ya boy. Tu vois, ngala munene ya muki. To bebani. Ça sert pas à rien. Il y a cette émission là et bah créer na ba baisse na yo comprendre sigo que ngai na aussi la leloté matika sont aussi la leloté point nini ka ba bloko biso to créer yango bino kane bo salaka net muto kwa nga plus jamais o yambaka ba miss ba journaliste na kena wapi ba chronique na okena bango wapi parce que bino ko na ko kitsa ba kala sona bino kuna pour na ko fond ba soutien na bino kuna pour na ko milingisa nanko. Et puis c'est ça pour nous droit ngai atana kutani na atana beto bengani na MG30 carré sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mu pepa siga yana ba mama ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble. Victoria est certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. Eh bien, aujourd'hui, sur ce plateau, Nazo Yambelabino, Bota Bacheri, Freddy Akimbe, mon aîné confrère, parce que bah, y a eu l'accent là pour bah, biso peut ko talakata musala o Nazo Yambe pourquoi Botalaki émission les canaux qui na Africa elengi hein ya site à Michael Okamba alors à propos monsieur d'aki voilà et on aura qui bangoté alors biso le quoi ba internaute nande bobenge la biso pour la sujet belé sur la musique tout sur la vraiment donc il y a à boire et à manger restez branchés merci beaucoup à l'heure ma caméra merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas et puis Tikala Katalo Sako vraiment na mon général Jeff Makaya Boutata ya bilanga bio na Dallas ba fan tout bolinganga bo s'abonner massivement donc Guilain Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg ya yo pe yangwala nazana Bota Bacheri Freddy Aki Kalita Badjo nazara bon déjà Bota Bacheri Kalita Badjo Doli Lorea Montona Vérité Doli Lorea wana kombo Doli Lorea Freddy Akimbe Doli Lorea Bota Bacheri Kalita Badjo Montona Vérité yakala comment
faut dire Kimbe tuna mikolo ba mo bebe ngana ni comment mutanga komela ngai nani non ba pesa ba komba non ba pesa ba komba to balinga mingi papa surprise papa surprise. Voilà, parlons de surprise, tout le monde a quel anniversaire, c'est quel anniversaire surprise. Mais côté l'anniversaire ango, na tele ki ango mais na tele suko na grandé na yo, na succès tout dans l'ango, ça c'est 3 semaines mais ça 76 vies. C'est que si là on a internet. C'est que ça 76 vies ndeza ba vie réelle. Dieu banero Satan na ba 10 000 vies. Mais oui, parce que Fredi Akimbe. Ah oui. Na sina loba déjà et pas jazz. Soki bino bozwaka bambongo ngape nazwa mbongo yo kozwa 1000 balles nga nazwi nanga 100 balles maintenant msunga na vivre mieux koleka yo pour yo ilinga mama ba vie ceux de côté mama ba vie aux en connaissance vraiment ba vie te mais natanga kaizaka so obina no kala ba blomo obina blomba ina matika somo oramba ba 10 000 ba 20 000 mais contrairement le lobo ko s'appelle l'homme sur internet et zo ko accrocher sous c'est que aussi dans le monde de YouTube. Na sila déjà non sila combien de fois mais mutango sila azaka bien na ba Willy Musheni Kodamboka azaka peka bien na ba Simeon Muzindondo l'architecte bien na ba honorable Christian Matata bien na ba Papi Kaba Kirikou bien na ba Yannick Nzanga vous comprenez azaka bien na bato c'est-à-dire quoi tant il y a succès et c'est les qui nga comment la terre au Lugambo les yozo balanga o ato binika boye ba 20 000 vies ba nini à l'époque parce que tous arrêt belé de les lorsque beaucoup mi belé nga sikoyo atayo mo nga na temi boye to cheneti mu na pas temi boye mu lonsa makam na ache micro nga pe na ache micro mu teke na lugotikate na za lisanguti ngapi naza lisango mais est-ce que ba jaru ya bino ba ndenge wana yo so moni ngana ba conseiller ba biloko eleka internet na sina luki mutu na vana na loba sala ngo pa l'époque zape na lobi na zape na site ya ngamoko na vani mapé boye na fungoli pe caméra na bani pe ko loba omoni boye mais pourquoi na sala ngote pour niveau ngana komaki oyebini soko yebani na veni ko kanzate oyebani na quartier koyeba na quartier za pende mususu koyeba na commune za pende mususu koyeba na Kinshasa peza ne mususu ngana yeba na mokili moko bo ya musique sikoyo na ye koyeba na bana par rapport à eloko na sala ya évident na ke sikoyo ko luka na yeba na sikoyo na monde politique c'est-à-dire que na yeba na mokili mobimba alors ça va me prendre du temps tu vois ça va me prendre du temps pour s'accrocher na monde politique na s'accrocher na mokili mobimba non ça la bongo dakino na mokili mobimba te na lo yokelo na bité na yeba na na monde musical donc bato balela ndule parce qu'on a tellement na bi ndule nde ni fona kota na kota sape moi ba blo moi bana ndebo mona biloko ba efida wana ba biloko ba pomba ba ne ba benga ngati lelo bana ba yebinga ba tutu ba yebinga ngaba bakanga et pas ka nyama mon général oyebi a libérer nga poni Polani. Pour la vidéo, on a mon ami. Gabi, moi, on a les langues fort. Plaisir. Si vous avez un monde, il y a politique. Le monde politique est un monde glissant. Il faut aller sage. Mais si vous avez un sage, c'est ça. Merci beaucoup, Fredi Akimbe Bota Bacheri. Tola la mission sous matika songa lekel baki non soki bozaraka de yo na ende mutu bobala batali boso na monde YouTube. Mais na kopé ndeko moko ya yo kaka ba camarade na mino bango babala bana babala ti lelo ata ko voyager te ba ane comme belé tout le monde na monde de comédie soko babali na mwasi mukete bakei mais yesu ko loko nini surtout Fredi Akimbe babala pa kovo ti lelo amemaki place mon côté azaka makolo condition de vie moins. On ba camarade no kamba c'est quand on a vendu d'accord oui bilo nenga loba naloba kaka naloba ba basala o bagosala depuis pour l'air ba sero to balana na kovo bango baloba ke note Akimbe
abali kovo pona mukanda akimba abali kovo pona poto de l'autre 3 ans pona mukanda pona poto so ngai pe na laksa ba on note ça pona mukanda te ça pona poto non pouvez bango le contraire ti le lo do ba ba soute akimba ngo bazala kaka to bazala raté et ça boité ki bozala pona monya alliance ezati na ko chamo pe fantasy yo bosa ni mani ke ngalo balata ka pour la fantasy et à vie privée à moto. C'est-à-dire, c'est pas bien, tu as tout vendre dans le bosso caméra, tu as ma solo, ya ngala mwasi na ngai atayomo. Na ba ku misaka mwasi na. Banda le loti, lobi na ba ku misaka ekaka. Alors et qui est bien té. Alors ça sert à rien. Voilà donc Dani Mouyenge, l'homme 10 millions à Paris, Nancy Rosolanda Freda Kimbe, Olingare Minge, on a péto solanae. Freda Kimbe lo barayo moko. Et puis to yebike ba fi tout au basalara ba buzz ba série wana ba Jaël ba Gloria ba Karine quand poti la baronne tout ce qu'on a na succès na ba petite nao mais côté la vidéo oyo ba yambi Gloria na moni côté Mike Lokamba na moni côté Julien Botalatala mais bou question na bune côté oh na comprendre point de presse ou bien ba yambi ga normal mais pena ba tina 4 mais des chroniqueurs ko a poser tu comprends on pété donc Julien Vandi Freda na lobby c'est que ngana matika son to aka danger tout le doit danger pour tu créer mission à vérité des îles bino tout beaucoup maika vérité des îles il fait kaloma le biboy vérité des îles j'ai mis mal le biboy vous avez bon c'est que lelo Frank et nani le binan Mike Lokamana Julien Botata ba on peut sali bongo ba mi Gloria ah mais bah ça on est bien il fallait normalement ya mané musicien ouais, ma jeunesse, vraiment la qualité a bon bien pour déchroniquer de force et que yamba sous simbate on a place en bas il faut mais là quand on a babimisi ba secret que non buno boyo na matika songo ba leur koso bo que na ko lia biloko ko ne pas c'est le Oscar mais récemment je l'ai binga la liakate bango ne ba ça veut dire tant binga la liakate c'est bien ne boyo la biloko ya c'est le Oscar Gloria là ah bien Gloria là ngabi biso ba leur koso te na ndimite te wa ndimite tunanda kwa sele yo te sele mu na biso no wela oui ou non to wela netini biloka ko lia ko bino masola ko lia donc ye po ye bali li solo net en genre wana il faut za na biso te ntako bete za te faza na biso dans le roi zaki na biso et c'est ça sur une époque ni oyo ya za moi ça matika so oui bi voilà donc ce qui mati na ba complicité ba bolingo na bango abetela qui était c'est si ba na matika so bon sikoyo par rapport à marami ya lokoso donc là ngai lokoso c'est le lokoso mati lokoso biso tout ba lokoso bino le bokena sa lokoso na ndako aseli biso ya lobi ya liakate na habité na nazo ba ma et lo baté mais ça sert à rien à s'intéresser à Gloria na Gloria yemonga mi yebi vérité yemonga mi yebi et lo za ko loba yemonga mi yebi ga so nene mais lo zo créer na ba base na créer base na kombo na bino a toucher bino pena pe botala kaka bongo bien bo créer ngo bleu base te nga Gloria ko toucher nga ta yebi ayebi oh il a méga star yo sale yes nanga nga il a la méga vedette ne naza donc c'est-à-dire quoi Gloria Lanki a touché na ba tout ayebi no wana oncle nanga wana ya nanga oh naza ya na yo ya na oui donc c'est que ba tout la internet ba ya na tout oncle na de naza côté maman bango oh Gloria Lanki te lo watam so bosana na otanga na sungate oyebite ayebi ngate ba fan tu ba mituna ga bozaka pe bien ba Mike Lokamba bo wela neti nini Mike Lokamba to beba ni Mike Lokamba d'abord to beba non de ni ngala Mike Lokamba ngala mulai Mike Lokamba mukuse donc siko le ngala ganga boye ezo été ye luka ata elongi nanga eko sasa le moi kingo passe ya boy tu vois ngana munene ya muke to beba ndeni ozomo bona nenga biebela nenga litio te oh parce que au moni mabina bino ni bulinga vérité te ozo comprendre bino ni bulinga vérité te c'est-à-dire quoi
Akimbe azara na problème na mutu te. Na ba no bien Akimbe azali Freddy Akimbe Doli Loreya beauté ba chérie qualité ba jo moto na vérité. C'est vrai. Moi je dis que la vérité. Yo quand tu sur une net na lobby que Mike Lokamba aza mukusenga aza mulai donc na fingi. Que lobby kande azali. Ndi azande ngo lobby. La taille ne fait pas l'homme. C'est normal. Ça sert pas à rien. Il y a cette émission et créer na mamba baise. Na yo comprendre sigo que ngai na aussi la le loté, matika sont aussi la le loté point nini. Ka ba bloko biso to créer. Yango bino kanebo salaka. Net muto kwa nga. Plus jamais oyambaka ba journaliste na ke na bango wapi ba chroniqueur na ke na bango wapi. Et puis dans le monde de la politique, dans le monde de la politique, pour la vérité des yeux, il y a des musiciens. Et c'est normal. Tu vois. Mon nabiso et koufi po tokomi komi yamana trop biso na biso. Tout yamana kaka biso na biso. Les musiciens ba mona ke biso ba chroniqueur respect na bango zate yangona ba bazo linga ko yati. So beleki mingi. Mais bino boza ko appuyer ngo. Boza ko appuyer ngo. Bah oui. Tant mon camarade no Frank Stemmer a otika la chaîne na yeba finga même solidaire moko. Wande scope to ko appuyer bende la camarade no Frank Stemmer. Tango bino bo monaki camarade ngo afingaki. Bokendaki po anite ko konane ye ou bien ko luka faire rigola botuna quel est le problème. Bino bo bi bazali kamte boko konane pe gloria te boko konane pe ferete. Faut boyer ba bazali kam ce qu'on a tourné au bazini baba wel. Mais par rapport à Kofinga et Maka, vous allez une émission à lobby, hier la finga pe Maka ou yesko a touché ce qu'on fait rigoler. Maka oza finga ga loba genen. Ah ben que non, babima lobby vérité que non, abima pe na gloire langi. Moye Maka oza. Abo sigo intimité bolingo na bango. Sigo eu ya sigo na caméra ndeni. Au moins ne ba continue ba merde. Bolingo na bango. Hein? Oyo mais yo ni mtolo bien ngoti. Yo le big Maka. Quel émission le bebo? Ya ona bi Maka oza big abima na gloria. Voilà. Ce que bolingo na bango et oyo luka nini na libosa caméra baba na baba buzoba et puis bino bozela ngo temps. Bosela ngo pe ba émission. Biso te bango mokaka parce que les gars na chaîne ya Afrique Info et puis tout le monde ba tumsu ba kombo ko to benga ke non ba on a benga ba grand ba sala msala kitoko ba on ka ba no keneka ba nani bon le toutes les façons mutaza na ndenge na le gars les gars qui na Afrique Info bango moka ba ta Afrique Info ka batika ka ba buzoma na bango wana. Voilà, Freddy Akimbe na batangu na bino pe o ba losa ko yamba ba musicien ndenge ke non ça ba buzz et ça peut me mais pas seulement ba lobelier mais il y a le lobby comment même sous chroniqueur au lobby mbaba ba kangio c'est parce que tozo ba ko loba bien te ou bien ndeni parce que bino bokena ko kitsa ba kaleson na bino kuna bokena ko fungola ba soutien na bino kuna bokena ko milingisa na nko et puis c'est ça hein. Pour mutoko ngai atana kutani na atana beto bengani na MG30 carré Claudia Bakisa carré Cindy Leker tata to mona ni carré nani Tatiana Cruz carré ababani tawana bani nyoso o mona ke carré point na kitsa pantalon na ngate to lobana ba bêtise to zaka tout droit. Voilà, même patience ibemo. Osomona, ce que babino ce qu'on dit bozo qu'est-ce qu'on commis nazo baté. Voilà babiso ngotenanga obuti ba chroniquer. Yo linga natanga muninga natanga natina ngasi. Tena kanche pour babino na kanche tena. Oui, na yo. Bonga bena makamona ngasi. Yeba ndenge nini. Bongo leba ngamango sa na sima biso doyeba. Tu peux pas bino petango pe pour que n'est pas misé mon pe ko ya même spécial pas sima pe ko pe ozala. Basako ba chroniqueur on ba azali. Si on a bien ngai ma jobo. Jo. Ah te ngai bloquant par la simba te. D'habitude ngai ba toi non. Communauté moi prêtre mon pense que non paquet nous prenait ngo meto solo. Comment on ni prêtre on a l'air ailleurs comme on a nga côté nga mo bena prêtre. Et comment on ni ba Joan. Ils a mis surtout kozala kotika ba laisser aller. Comprendre? Koluka ko koma camarade ya mutu akoma te omoni kamana ki mukolo esimba te esimba te donc c'est-à-dire héritier watana ba ça ba masaneti mais yemo lo bani mon ami d'enfance donc c'est-à-dire que naza camarade yo ya ye pas za camarade azupe ba camarade na ninga pe nazo ba camarade nanga
mais ceux qui kutani toza masolo auto robeta to ya teki notin net no ba net nani to ba net Robinho Mundibu masala ngati mais ils teki to ba no beta ba masolo mo so ndeni non muto kutaza kutu masala ngati ma net mbudalikaso masala ngati to yebani kala ba kopo parce que poani na okene komi lukusa ki camarade na makasi yo pe ba ko sila no yepe kuna ba pa sila na ko sa pe wana sko moni sigoyo babuzo bango nga ko ma camarade nete yepa ko ma camarade ngate yaza ba camarade na nga pe na ba camarade nga mais to yebani kala na cop ça yaza camarade ngate lobi to zaki na to soli azaki omoni c'est ça zaki normal to avec non ndinga bongo ko tete mais akitika na aéroport njilo nani baloba ba presse yo to kaki son excellence to tanga kombote son excellence Nemi avec na ba kangaye lokote utika loko ya tika loko ate ya loko ate ça ya ye mungu ta ya binanga akimbe na lobby ndenge zawana na ebi shebino na ebi papa na bino non c'était hier na ninga commune alobi na bo malobi akosi te mais akimbe so le lobe ba benga Karine Mokondo autorité morale il y a internet il y a YouTube tu es du même avis na bango qui na za autorité morale et ça avis na bango tu vois velanga vidéo ngo bino mi balé la mo te ko be sigate po qui wapi awa déjà yo motanga ba Nemi awa moete tu vois ça sert au moni autour de question bindenge ba benga Karine Mokondi autorité morale et internet tu es du même avis que ba benga autorité morale et internet par rapport que non de ba pote ba benga Karine de ba pote da cimetière ba artiste ba tout mais hier azana poto ti le rien à dire comme sur le bama la ba miniature la ba titre azali Fally Ipupa le king de tous les musiciens congolais bongo papa chéri azani moto pamba ya ba musicien tout Koffi Olomide Agbada Weranson le roi de la forêt bon ça le patron de tous les comédiens donc Freddy Kimbe beauté ba chéri Kalita Badjo bon normal yo ba un gros bébé de la presse non il y a un combo ça normal combo par rapport au petit lelo banda succès ti le temps au monde pas problème te ya on a lobby te yo lobby la ma ba autorité ya on a lobby eza na combo Nathalie Sio ba combo nyonso tout combo et puis na ba mikampa de sala pe zo mona na yo muto zo mona kambango eza prompté na lobby yo muto zo mona ba makambango yo poser une question na lobby eza na combo donc combo ami bengi nani lobby ni kutu autorité morale mama YouTube et ça prompté et ça na combo ero ya ko déranger ngate ya ça ngelo roté muduna muntazozo lia mbongo na kwena normal sur le loba gare ba internet comment qu'il est plus lien ko toucher tina ba parents est-ce que wana za malam to ko finga la biso na biso te to ko tina ba parents na ba kufa j'aime moninga na yo to za na ba limite o to soukelaka to déborder na raté ceux qui tokoma na ba niveau ko débordaner ndenge koma makamuke no terre mon pe na kina simbi olibele mon pe yo po ko na longwa kuna okoban mais siko lokola tokoma na ba niveau na te yango monike to sana ba limite so moni muta ko koma tina ba niveau ya ko loba ba mama na yo ba boy c'est-à-dire ko kene kama ma éducation te c'est-à-dire que soki yo obima déjà na caméraman na yo oui que caméraman au rôle banepeli caméra boyo mon piso ça n'est pas niatio matamo na misabatu c'est normal ça sert à rien pour qu'il na ba midi à 14h et tout ba mo ga ba yebani makamna ba lobby wana o ba sali wana mais ba biso ba Freddy Kimbe tout ça on a besoin il y a boulot a besoin boulot c'est très nécessaire voilà fêter les unes ezaka idana ya ba dramatique son name tabenda
Attends, que non par rapport à si tu habites à te la vérité des urnes, oui, c'est moi que Frédéric Kimbe Azongi Kleboa. Oui, bien, ouais. Et où met 3000 sur combien de vies? La série où que Frédéric Kimbe a préparé une émission Moroboé. Dans Matika Songo, tout ça, l'émission Moroboé. Comme on a une vérité des urnes. Et bon, les gars, uniquement na cleboa.com. Avec un bon boéro qui note mati. Alors, tu la réponse, il y a Cléboa, Tilelo. Comme ça, ceux qui va passer sur réponse, tout ça là. Mais le roi idée, c'est qui déjà bonne. Non, tout banango déjà coupé sango. Et l'engi moko boé, tout matin na niveau. Parce que première émission na Ibrator, na bino non. Tu n'as vraiment que à Kimbe sera le big et notre moni boro il faut ça on et Simba. Première émission na Ibrator déjà, deuxième émission Manda chante. Troisième émission Maramba. Tu vas pas le tumba Car émission là. Troisième émission Maramba, il y avait na Bibiso Jossard. Vous comprenez? Donc, tika. Parce que l'on est secret na bino dani bokabona raté. Frédéric Kimbe Matika Son. Ozara caméraman né pour comme journaliste mais bokabona tile. Voilà. Donc c'est on a évolué. Donc évolution on a qui est bien. Ezara caméraman journaliste. Na nyonso. Et puis que tile on a filmara. Tile lo. Na tikela mutu non na filmara tilelo na za caméraman réalisateur présentateur et puis monteur de Nazao. Moi j'en ai de la nation tonton Banda l'homme invisible nenga pesanga courage puis mayele Alexanga ko filmer Alexanga ko présenter Alexanga beau Alexanga. Moi je suis fier de ça et tout ce que vous dites là donc ça m'intéresse plus. To chuter na biso na monde musical et là nous avons la mabe na artiste na biso olé constat na yo moi autocritique mo ya musique congolaise par rapport à artiste oyo travailler na bango po oyamba pe na artiste comme musicien voilà il faut le dire tunga zaki na tala nga vina magi biso ba sur moi problème moi même so pas monsieur babino avant otanga microphone na mona je vais voir moi problème ngolo converse ka uteka poto ou sommet a na bi de sozo ilo ni apoyo ya kina eza poto oyo ngamona yebi jouer yaka oyo mer kofu mtayana oyo ozala ngula Matika Songo nakosi bon oyo ndela mona te na mona rapolo de bata poto ba otala converse ba yebi valeur à converse c'est-à-dire gambeleza na zana mais on ndenge ya baboité on ndere ya baboité donc pour converse era cher converse ça cher tout na ba tutu ouais tout na ba tutu ko quand ça te que non so somenga $10 ça prix non cher tellement autocritique à musique congolaise papa ba musique oyo to vendre la bango liaka la bango tu remarques quoi musique en ba c'est la mo kitoko ou alors bah c'est basé trop na polémique ça la musique na bango kitoko polémique ni na ngosana pour bibilo ba chroniqueur na ba chroniqueuse bozo kende ligambo fallait mi bengi king alati couronne inonce bi ayembi yope alati soki chèvre mo so une tabasso na nga se couronne voilà ngalinga ke comme na niveau là donc tabinomo siko omoni taba alati couronne eza dieu ya religion moko boye vous comprenez donc c'est à dire que ndenge inonce bi achaki taba wana na couronne wana a honoré donc eza rola yo vani bo otie monument ya Mama Maria catholique robetelo maboko ozomona bien on yé pachaki taba wana na couronne parce que fali pour pa yé moko azolo babablo ante po aye biango bolingi bo mélanger ba fali na ba bêtise moko boye inonce bi azo débrouiller cop ni kitoko il faut les sobiso tout bi inonce bi nga bandaki fali pour batam su yo yebite yo kala masolo tanga na génération na génération yo na ba 1998 tout à l'âge
nazaka mwa mke bene bada bandima fali voilà basi on a fallu aller dans Nzembo te moni siko ke oyo Koffi Olomide koko ngola nakonga nazala wana nini fona zonga ok donc ndenge ozonga ndenge pe fo zonga susu lokoyeba bataba wana na couronne wana elakisi nini en tout cas bataba science pour totambo na bino te toyeba mwana te c'est normal respecter religion ya baninga ozo comprendre eza ko prophète Konde liloba na respecter trop na sambela kuna te na respecter trop eza ko la pasteur na ngai Christian Manda na respecter trop ozo comprendre tout ça c'est un pasteur belé où il faut tout respecter toujours le cardinal Fridolin en tout cas il est plutôt respecté trop. Donc ils ont la religion ya bato botika au côté ça ils n'ont subi na ba polémique moko boye oyo yé moko ninga zana ibike akokate moi ndani petit na bibi so bimaki ambe ati mbe obuna kesusu oyoka kesusu on préparer au piste na za oyebite oyoka kete omona ka été donc c'est-à-dire toyeba o biso to sala biso to ke tourna ba futilité ils n'ont subi à beta biloko na ye Dieu merci et aussi simba mais fali pas à fali yobi combien de bateaux au bazo luka ba tel maka peme na fali boy ozomona parce que non subi pendenge kinde bon parler nga pas tel ma peme na fali ya zo ça musana mais bino ni bo comparer na fali que no tendenge za wana taba courant boy beta tina na ngote o avaninga na kiti o kaka nano mais yemo ifaka la tangote oh yo quand tu so tiango taba ne systématique eloko ndio ke nango biko pesa biloko ba kosa leka o toucher o salibo doa mutama ele félicitations na féliciter ils n'ont subi dans la promenade fali pe dans la promenade c'est-à-dire na linga ka na éclairci moi makambo wana mike songola que ça livré parcellaire né mais yo to mona te o sombi kasi na sombi ni wapiango mate otambola na ngazo laksa sina laksa bino permis de conduire permis à ni carte rose voiture na te ça sert à rien on les a babiloko ba fertilité ya zo laksa po ba pesi yango en public te po ba kabete ba pesi yango en public c'est ça ba mise tout ba pesi ba tout ba moni sur orbo mango boani ce qu'on ngai j'ai acheté c'est différent ozomona ngana sombi et puis ngana za marié donc ce qui n'a kena ba biloko c'est là te ce na kena ba biloko bomoni au moins tamsu tata moi si moi ce quelque part ou bien koko bamba madame nanga tel a rappelé madame nanga bo sombi bien te kindoki te pourquoi bo chaka kindoki eza iloko na biso ya biso yangana madame nanga s'il te plaît. Voilà, d'autres comme vraiment que chuter, mais le coup, comment côté politique, moi, que ce kata moko, la maman politique. Dossier à 15 millions de dollars, wana. Qu'on peut se reverser en kit. Qu'on peut reverser ma baie. Les pacificateurs, Vital Caméra. Non. Mon niveau, on a pire vieux. INC, tout ça, cash, tout ça. Pour nous, on a cash, on a FCC, on a l'amour, on a la société civile, on a rappelé la PEP. Sa position. Mais les premières années, VK, Vital Caméra, mon président, à un temps au Kénégoï, on a mis quitté. Comprends? Et puis, Moutaro Sad a préparé déjà 2023. Quand on n'est pas même une année, il y a 15 millions. Le coup la FCC baza linga cash échoué yango baoke na babiloko wana 15 millions wana ezande ba découvrir ebi mboko ba dame biso bala trop ba dame biso bala na nemozo idete comprendre comment fait-il que notre Fachi les a eu pouvoir aux sentir que bambongo kaka donc ye ninga za na tika ko bimisa mbongo teki no seneni ka bambongo wana totaki école za na lemba mokengeli entreprise ka morom te bongisa c'est-à-dire entreprise bongisa na mbongo na bango te na mbongo ya Congo école zongi sika do ba bouke école ba tongi école tu vois mutabongo faut te féliciter
baso de moto ba lobi yango wana ezo salama ba route ba fungoli ba route mo belé o tozomona nazaki na gouverneur de la ville Gentini Ngobila tout soulema me belé concernant ma kin propre c'est-à-dire le samedi au déjà où to bandis comme sur la kin propre ils ont comprendre ba mineur les premières années monikin to Congo to tika ko tala ko saka ba fertilité biso to lingi kaka oyebi mikolo pongi vraiment to la kitoko ba makele la ba musique ezo zalate oyo kakuna ote biso to la te ndenge bachaki 23h musique kata kitoko o musante pongi ezo ya sikoyo likambo ya classe au fele oui c'est difficile mais ce qui est réussi au monde est belé bano batengana belé na ba route wana baza sauter mais parce que bar est sauter et puis classe est déjà au fele ba ozonga ba ko matina niveau que non de bakangi mwana ba tuni place azara ba tuni ba parents na ba yé vraiment no yo ba parents ba betio no fimbo au foot ya mandi comme ça mwana soka bimi ozongisi 15 millions là ezaki mbongo ekotaka yokate mbongo ekotaka mais ole kotaka na kesa leta ele kaka sikoyo bubule kaka akimi mutasaza la ngo siko balongoli siko akimi ba siko muna ta boyo ekewa siko yo misonga public ote 15 millions ndenge zawana oyiba neni mbongo bimaka déjà obayi bakande voilà pour mes athées ce qui n'a pas qui le cause pas ya masala nga c'est le yo ça nango normal tam soupe na ça pe qui le cause et pas na yo gloyo langi tam soupe na ça pe qui le cause pas na yo tam soupe na ça pe qui le cause pas binonyo surtout mais ça peut bien né boy nango liboso télévision bateau nyo surtout ba bina ça qui le cause et pas na bango na pesi bino temps bino pe boleka bo sa ba émission bolo balikambo kosopo wana qui est bien te Frédéric Kimbe sala kombo Matika songa sa kombo toki osa ki lo kose passer leo te wana ofulino bisote o bino bien batunyo surtout baleka ta yo pe ko loba na oda batu tout baleka ba loba na bango mais respect car na Frédéric Kimbe mobala bato akovo Kimbe mona benga signorita signorina donc naninga bino to venanga Simon Muzindondo vie l'architecte le plus intelligent Simon Muzindondo non tala batonga na ozana bango ya Willy Musheni bon anniversaire Papika Bakirikou Yannick Nzanga bon séjour na kin Yona Anja Kimbe et bateau tout balinga Frédéric Kimbe tozana biso tout ça tout continuer quand on continue bien Yannick Tantou du Weber et puis na Josias Massamuna beaucoup dans la fin de Bolandi biso c'était avec Frédéric qui me veut comprendre il y a trop de vérité la vérité oh yango la nyos pe mapeka na vérité voilà merci beaucoup mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas moto alinga ba komele pena bo solani na te abaka oh mais kimbaza petit nanga siko ezani to solala sona viena promesse voilà donc respect à mon général Jeff Makayabou hein tata bilanga bio na bio mutadole sa tubuloka bio na Dallas wana encore une fois je vois ya dadi mabi mokona double commune na Paris Guinée Congolo Aigle Royal mokona Strasbourg merci beaucoup na mona l'artiste ma copine chérie Afifi Mama Bobby ma collignati siko na poto goût oui félicitations à Fifi na ndenge yo za na Grèce bunda petit na ngai te petit na TV abenga petit bunda ser na ngai donc ebi yo comme Paris wala non c'est ça on bien Tracy Mbelenga Glody Diasuka Juvenal Kibala Karine Mokondi Pamela Shekula Rafine Tumba nani Grace Temo nakin nani bato osona bango te ok nani Jazz Kavoul vraiment na pesi bino tout bozali banda kitoko ngaza na sans pour le mesurier bosola na été ngai na pesi na bino mbote
Pour un respect, c'est la famille Mikoto Bendi Koni, sans microbe, Karine Mokondi, la baronne, maman internet. C'est une mission pour nous l'idée. Mkonyo c'est la paix bango. Sangani 3 contre yo moko mukolonini. Voilà, merci Nabatnos Bolingara Jemima Ibele, le gros de la presse congolaise, Karine Mokondi, autorité morale. Donc ça bon honnête, il y a la beauté chérie Karine Mokondi, autorité morale de l'internet. Voilà, merci Namouna l'artiste, charge tout. On est ensemble donc chantez Simon il y a Afrique Karine Mokondi. Ah Fifi, tu vas vraiment me manquer non au manquer en makasi. Na bande mo ba poulet mayo to vanda. Osapi. Janine Kalanga, boni na bande. Vraiment, on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur. Merci Naloy, merci Nadassine Izina montage. Mon boss JB Koumalouta, merci beaucoup. Makamabana tout non andeni. Te kasi. Bana ba mi satu. Kitoko et puis elongnaye. Il y a papa bon. Il y a papa bon, papa on nani. Camarade naot. Nani. Papa on nani. Nani, ngala sotu na yo. Na pesi Matika Songo, na pesi Alain Dele, na pesi Batunyo surtout. Mais nani mitabimisa ibangoti. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur la Mabasite, ce totalement Mabasite, c'est 001. Donc, tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague de loi sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc, total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo, kutozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na nenga idéologie ba européen botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele la nenga ilusa Victoria certa, amen. Chiki